Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel. Et le romoro batufo batala en mingi. Et mission oyo, et le belela toujours bien fait, toujours exploit ya ouais rason droit de la forêt. Alex Ntima Kobosa na te Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé ba ana tona catastrophe. Princesse qui était devant de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous êtes là à Boyo quand tu sola, même pas là pour une heure de temps, 30 minutes. La vie qui m'a rendu vous avez un besoin, on a calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous êtes là, Moro Tezoni, ma maman a bon, on a beaucoup de fois, on a bien oui, membran. Oui, membran. Oui, membran. Donc, on a capolé au ministère des fois. Voilà, merci beaucoup. Tima qui est bon, on a résident. Oui, bonjour, chers internautes, auditeurs, auditrices, il y a émission d'Abisso, il y a voir, on a tombé du ciel TV, tu peux suivre nos bambotes, il y a trop, tu peux suivre nos dengues, ça l'a toujours. Bon jeudi, un bon jeudi chez vous, quand la minute est week-end, beaucoup c'est là, dans la news, tu peux savoir toujours. Voilà, Saint-Figaro égale à lui-même, Saint-Figaro, les cambons à mon côté, tu peux suivre nos fans, au bout de l'Arabie partout dans le monde. Alors, n'hésitez pas à partager l'émission, n'hésitez pas à aimer, partager, toujours. Si vous avez s'abonner, finir la cloche, la notification, tant à chaque fois, vous avez l'émission Nabiso, et comme la kayo, directement, na parler na yo, na chombo na yo, voilà. On est là pour te faire savoir sambolelo, le kolobela nini, ndenge ezalaka. Na ba sommaire Nabiso, ndenge zalaka toujours to pesaka auto kolobela na kati awa. Génération berceau ezokende ndenge nini, mambu ezokende ndenge nini to kolobela ngo awa na kati ya var na biso to kolobela Seleyo frappe encore Seleyo alobi bosala bakri na bino bolongola bakri na ye ngola kolamba kotomboka akoya makambo ya droit d'auteur. Bana ya nsone babima Didier Lacoste olobela ko air moko. Voilà, Ferregola affaire ya babillet ekomi na niveau nini? Ferregola ateki combien de billets, etikali combien de billets selon Batunaye to koti na ING Arena na website na bango to checker combien de billets vendus, combien de billets oyo etikali to moni ke Ferregola abakisi batiki. Bon, poto loba mingi te bobi var ezalaka toujours buka mona buka kwekela ba Saint Thomas soki to tio na var te c'est que nano komi côté moko ya malamu te. Voilà, fallait pour pas visite na bandal babi chemère Catherine na bisabino apesi kaniaka ya $10,000 et panzi famille batu simba tika Blaise Bula ya kuna loba Willy Bula na mikili babenga olobela nyonso tu awawa kaka ndenge ezalaka. Voilà, Saint-Figaro likambo na moto te mutalata zambala mutaliboso quoi. Voilà, avant to banda ndenge ezalaka toujours bino to sepelisaka biso notre sponsor officiel Dodo Maziza mwana Schengen ya propre babi Bilbao eko ya te sponsor officiel Anthony Madidi camarade Barack Obama ou quoi.
Washington na mboko na yo quoi. Voilà. Saint-Figaro kaka ndenge ezalaka toujours tokoba se kokoma totia papa na makambo na biso. Voilà. Génération berceau ya nsone ezokende ndenge nini ezomarche ndenge nini. Génération berceau balobi sorti na bango ya monene ya liboso ekozala kobeta mabongo na Adidas Arena. Adidas Arena na Paris neb sabino batu bolelaki batu bolobaki bateli bino date bateli bino na jour na heure. Malgré tout affiche moko officielle nano ebimi nano te jusqu'à présent mais toutefois tokolobela yango kaka po déjà batu bazo na production bakendeki na Adidas Arena tomona ki ba conférence de presse salamaki tomona ki mo golf kizola elongo na bato ebele bakendeki kotala salwana ndenge nini kozala bapresente yango na bato Johnny Milongi azalaki Trésor Lumière. Merci à vous sur l'image de Kotinda. Voilà, c'était ça oyo ça confirmé pona Yansone. Ba jeune génération berceau ba bi bango tout faut batia mingongo na kati ya morote. Ba bi batika mutu te po voir oyo ya suka enema Rwanda ezali vraiment donc ezako sonner ezali kolongola makambo ba voix ebele. Babi la tombe rote ko bima balingi te ba yoka o voya songolo mpakala po écrire ba polémique après tombe rote ko bima o monotonie o ke o bango balobaki boye o voya héritier zongi affaire zongi o animation lokola ya Bill Clinton to pe ya sele zongi pona ko éviter makambo wana ba fan ba boy na bango ba voya ba ancien ya wenge et se répéter yaka na timbre na yo to yemba lokola yeme timbre na yo moko etikala fan na bana génération berceau bana génération berceau bana android vitesse na makambo surtout na kosa binote vitesse na makambo tu mena suka na ngwana ba fan bazolela kaka morote yango banda ndako tongela bato ba kimono toko beta yango mukolo nini toko kwena bashi mukolo nini sortie officielle nango mukolo nini na songi songo mso ndenge zalaka toujours ndenge tokendaka kotimola ndenge tokendaka kosenga ndenge tokendaka koloba flasher biso que non baso préparer yango bozongo 2 mois avant Adidas Arena octobre betissima septembre betissima na août donc to gérer yango à peu près les 1er août bozana bino ya kosepela wana songi ya Saint-Figaro nezala toujours pour ngotika bino bozala na bino sans garde te to linga bozala penza que donc garder zalbo déjà que non kokwela boye ekozala boye kosala ma modèle wana. Voilà, Saint-Figaro ndenge toujours ezalaka to fandi ngelo kosala nga parce on a lobby batala kuboyo kanga bien soki obwaka keloko moko boye to obwaka écrit ya sele yo na morote kende kolongola yango longola yango bete bor mususu ya sika créer eloko moko pona biso sele yo mbanga ya danger pona ba cri na ye sele yo alobeli makambo bakri na ye aboyi na ye bozongisaka bakri na ye bobwaka yango po bolobi ke yo yazeloko te ya sila bon buka muna buka kwikila ndenge Saint-Figaro azalaka awawa nebisa bino tokota nono kaka tolanda ba propos ya sele yo pona makambo bakri na ye tolanda ba propos ya sele yo selo makambo oya lobi po na batalaku obaza na wenge muzika maison mère sele yo mbanga danger sele yo mbanga ya danger pona bakri na ye boboka yango kaka pona nini Régie va sele yo tokota oyiba biloko ya boloba yango mona bazwaka yango bakena yango na ba place ba sase te ba place ba ni te c'est mes animations après bon grâce ils a album betama na wenge dans l'air etikala ya wadiza ba cri wana eza muzoba na bino ya banani ya oyo bino bozo sala ba oyo ba koloba yango bazali batebe ba bokei bo sala kasi tokei to sala bango be batikali ba sala kasi oh ils ont un change bah oui tokei ba sala tokei bino be bo sala pe papa ok pas Dadi Mayala na ngiringiri Dadi Mayala bovandi
apesi c'est dia bébé oye nango dadi mayela pe akina bimisa yango apesa lisusu bango bolobaka kikunzardo bwaka lokwa ngati asa siksi lokwa nga bo arrêter biloko wana biloko bato ya biloko bato ngaku déjà de toute façon ba droit d'auteur wana na zwa te je vis aujourd'hui quand je parlais avec mon fils na limbisi bango na limbisi bango te ba limbisi bana te bana nga ba rosa na ko limbisa bango te si mes enfants ils peuvent me faire ou ba rosa la main na ko lingaka na apaiser au moins te na ko le na église mais bien na ko sera chakola mélodie. Toi, tu connais la France. Depuis la concert dit la quoi c'était. Pourquoi encourager mon ingata? Non, mais il a osé. Ah, oui. Moi, pour moi, les filles, il a osé. Ah bon? L'essentiel est qu'il a tenir la tête. Et puis, pour moi, c'est un grand plaisir. Okay. Et ça qui n'est pas de la musique. Ah ouais. Tous les bateaux, tous les ratés, les soldats, les nini, consort. Bateau ba lela, bateau ba ya bayate. T'as vu que Fabregas a une catastrophe mouroué. Na États-Unis, il y avait pas du monde à l'intérieur de la salle. Mais les gars, il a joué le concert pas possible. Il y avait, je crois, 10 personnes. Il a joué le concert. Il a mouillé le maillot. Supporter, il y a qui balobar. Il a mouillé le maillot. À ça qu'il y a une morale, il y a un monde à la maestro. Bato mususu o la kosa sali ba ko kima ayebendu l'été horaire normal il y a un temps esimba te ngana encourager fi na muke tonga malgré a ba problème bona sepela na ngote abing saki po boya ki boya te abing sengati abi okimika po yoka batanga kombo héritier watanga na okima héritier na bilamba to na voix to na ba animation ko binisa te non na loba ki makamba bata maison mère à part leki na Fabregas mta honora ngai na sina zwa de mutuka na ekenda ponton ekomi na ponton bazwi mutuka wana ekoti na avion ekiti na Braza ekatisi na donc c'est mutuka na avion bah oui tuka ate longwe aya mo mati likolo te kila se en tout cas tona mukuse boyoki ba propos ya Seleyo selon oyo yazali koloba selon oyo azali kosala Biba Greenaye, un jour, pour la mukapé, à conseiller nos droits d'auteur, à ça, la minute, on a besoin d'un peut-être un moment, tu es qu'un moment, mouké. Moutazaka Moutou, tu es Sabino Moutou, Azaka Moutou, à côté la Moutou, ce qui c'est le yak et Bimia, Betsy va bordir à votre place, Yabima, c'est que danger, il y a faux. Voilà, on a dit à propos, il y a. C'est le scram, n'engazalaka toujours. Faire rigola basango ya faire rigola sikoto lobela bandeko ba bolingo to monique ndenge zali awawa selon bureau ya faire rigola babimisi babakisi excusez-moi babakisi nombre ya batu balobi 15000 oyo bote configuration bataki liboso ba billets zali sold out demande zali makasi. Ou bien sa capacité à salle, c'est-à-dire ma place où avec le colo bakanga qui yango baza obligé à kofongola yango pour demande tisiko yo concert le 7 juin bazali ko senga demande ba billet ezali vraiment très likolo demande ba billet za vraiment donc ezali ko senga. Alors ba bureau ba fandi ba solo lina batu ya ING Arena il faut pas changer configuration ya salle babakisa ba place pour na ko accommoder batu mususu oyo bazana ngo besoin ya batiki. Alors ndenge zalaka toujours na kati ya var basanga utaka toujours na kati ya ba bureau ya ba orchestre toujours ba balabala tout récolter moté pour ba réseaux sociaux ba lobby ba bloc wala tout et puis ça fait ma réputation ya biso ba journaliste Hermokobo. Alors faire rigola, félicitations na yo faire rigola ndenge zalaka tout est bien tout est bien na maboko na ndenge bosali po na zalate
tout le monde a qui concert na ye en plus ba fongoli ba longoli la place zaki côté ba rideau na prestation na yo Ferré Gola na ndenge ozali kosala. Voilà. On a dit ba sango to bombela ki bino pona de l'autre côté to lo ba Koffi Olomide ba lobi Koffi Olomide rando ya danger ba kisami entre ye na bas enfants na ye bas enfants musical otozali koloba to mona ki Sam Tito abimaki a recadraki maloba ya Koffi Olomide alobaki pona que soi-disant avoir qui était président nini tout ça et créer qui vague moko créer qui polémique moko boye oyo nanu to mona te awa na kati ya musique na biso. Voilà, en plus c'est Koffi Olomide pendeng zaka toujours oza papa mabe et pas moi non moko boye de l'autre côté moi na oza papa malamu pas moi na mususu kuna to mona ki pe Willy Bula bimaki a recadrer makambo ya Sam Tito oyo alobaki contre Koffi Olomide. Wow, réseaux sociaux très kitoko na bisayo ndenge za kaka. Fally Ipupa to mona ki Fally Ipupa oyo alikaki abimi na kati ya réseaux sociaux a se figuraki na bandalungwa terrain na bango ba olela toujours na bana ya wenge. Fally Ipupa bimi kuna dégâts ya danger ba fan ba public ba balikaki donc zalaki faux yombela ndenge ya kosakana te abisaki soi-disant abimisaki enveloppe moko ya $10,000 oyo créé panique na kati ya famille mama Catherine oyo akendaki ko visiter na batu ba compreniaki ye na batu ya famille mbutu affaire enveloppe ya $10,000 $10,000 ezali wapi ekeyi wapi ezali ko mona na te mama wana ezali ko senga twenke na ye il fallait ezonga potala kaka ezali makambo mbongo bebisa ka famille. Voilà, autre bomele ki binde ko ba pona mukolo lelo na kati ya VAR. C'est ça, tokozonga na prochain épisode awakaka na Tombé du Ciel TV na bosanete bino batu botala kabiso ba fan club munene Irene Mambweni na pesimbote na le bourgeois Mobutu Kiwawa mon frère Koyate Cédric Bombela na pesimbote na ba autre bolanda kabiso bobo na raté soko za commentaire na yo ozana 1000 chances ya kozwa li banga no ya VAR depuis Afrique du Sud, États-Unis, Londres, donc danger. Voilà, pour écouter le prochain épisode, même heure. Bon partager l'émission pour surtout te bénéficier à la Saint-Figaro, Nakati VAR. Cheers, papa. Travail à même qualité, ni pièce à Berlotti. Oui, ils ont 910 €. Ok. 910 €. 910 €. Mais ce que vous avez la boutique, on s'en a pris assez. Bon. Donc, quand on a la biso, ils ont côté. Donc, toujours ça, la même qualité, mais tu tiens au prix assez. Vraiment. Donc, est-ce que vous avez ce photo timber là? Parce que, place où il y a 910 €, vous voyez, tu peux faire un fond bon, mais même qualité. Même qualité. Voilà, nous même qualité, au lieu de nous 900 € quelque part, et puis nous travaillons, ils soutiennent, tout c'est soutenir quoi. Les rois de la forêt, Mobali Assidéji Mampata, tout ça, Awana, lumière, la lumière de Tirki, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Les rois de la forêt, Nazoya, Denabaki, Banawenge, Kozonga Nangai Boyeretu, nous tala les rois de la forêt Mbalamo na Chicago quoi to mona wana to koma ya subo muni na lati forme o to no lata na to do kuta na les rois de la forêt donc ça attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection o ngana sepela na